Likambu ya somo esalami bongo na Kinshasa après likambu oyo tomonaki na Matadi mwasi akendaki veye akosa mobali ke veye ake kokufa pa makambu na esika abwe na Kinshasa mwasi ya ndaku aesi mobali na yake veye kasi mobali akotisi mwasi mosusu na ndaku mwasi azonga na ba 2 heures boye akuti bango en flagrant délit abimisi mwasi ya mutakala babwake na balabala babeleli ndoki pasi ya kosakana te makambu ya boye to yoka kabino basu bangaka te ndaku ya batu ya libala eske nde barobaka mwasi ya mutata ya kelengi mwasi ya mobali ya mutu pa komi elengi boye pasi ndo mwana oyo mwana mwasi ya beleli ndoki na balabala nzoka ndoki te azaki na mobali ya batu yango to kobetelo lisolo lelo esana bongo na Kinshasa totika kaka na makambo ya mibali voici l'homme alobeli bana basi pona bana mibali ezana ba papa mususu maboko makasi pour la salata manzaka problème ba papa wadi ko sokola bien te okomona mususu na ba sous-vêtements na bango ezali na ba kaka mwa muke to kolobela yango pelelo awa na émission voici l'homme aleli. Il y a des hommes qui exigent aux femmes bazale chic, mais oubliez que la femme a aussi des sentiments. On ne peut mobali na yep, ça peut propre. Yo wa lokalisa te bango banzete. Papa, ate manzako ya maboko mobali asokola amanzaka te. Manzaka za noir. Ozo mitun akataka jama bilanga metwana kine eza kini weza kine prophétie ya papa Simo Kimbangu vuruzu Kimbangu alobaki yango moto mwina kokoma mundele kokoma moto mwidu monde kutala en l'envers makambo ekobaluka tala sika yango to bali komona te prophétie oyo prophète oyo peto pasteur oyo apesa ki yango alobaki guerre à Ukraine ekokoma bongo tina Afrique ekokoma indépendant ba militaire mingi bakozongela pouvoir Rwanda ekokweya ba utu ba récupérer pouvoir na bango yango to bali komona te prophétie oyo papa Simo Kimbangu apesa ki et puis pasteur oyo alobaki yango susu yango bali ko s'accomplir te. Afrique, le Rwanda connaîtra de graves crises sécuritaires et chute du régime, le retour des Hutus rwandais au pouvoir. En cette année 2023, il y aura mort des présidents en Afrique centrale et de l'Est. Les renversements de pouvoir en Afrique par les militaires et les rébellions se poursuivront encore en cette année 2023. La guerre de l'Ukraine et de la Russie se prolongera jusqu'en Afrique avec 2 camps. Le camp des impérialistes avec les USA et l'Union européenne et le camp de la Russie et de la Chine. Linda linda o yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda lo sako e mwasi alipe kasola za la kobelengi na mobali ya kwiti e isongolo bana Djobour bana Dirban bana Cape Town bana Paris bana Bruxelles Angola Kinshasa monde entier Afrique mobimba babito s'abonner massivement na Lokole TV webi Lokole tanga kara na village la iso likambo na mboka ba olelisa ngiri Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Radio Lokole TV à fiston tous s'abonner massivement c'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango yo soto yawa de 6 à 9 mois tokewara de 9 à 12 ans tozana nyonso bana mibali na bana basi soto yawa bomoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana toza lokola wato yene 8 ans ti komata yango yawa
kotoyo ndi makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyonso yango ba Samuel ba Chuchu yangoyo abika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu bakomobanga soki olingo somba biloko oyo omoni ke olingo sepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka biso na radio lokole. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Lelo mokolo ya lomingo na lobaka bozi o bakendeki église merci o bakendeki église ite kasi na tongo to proposa ki bino mateya tope témoignage ya Frère Johnny oyo edifia ki bino ato kendeki église ite osambeli na ndaku ya pas de problème to condamner ba temite pour que le sous église ite parce que ba pasteur ba commune ba aventure ya kosakana te mais nzambe pe akosunga heureusement bango moko basali pe babandi ko se dénoncer entre bango na bango te est-ce que okomi. Voilà, tokutani juste après oyo nazoko benga bino bala tout ya Canada, États-Unis, Montréal, Ottawa, partout. Bozanga te du 24 au 27 août oyo convention munene ekosalama na église oyo ya apôtre Nabiso Tolanda. Shalom, shalom, mon peuple de Dieu. Peu importe là où vous êtes, nous vous saluons, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Je reviens encore le mois prochain, je serai là pour ces grands événements, l'anniversaire de l'Église. Du 24 au 27 août 2023. Où que Jésus-Christ, notre Seigneur, sera glorifié. Emmenez vos familles, mobilisez-vous, soyez là. Là où il y a des interrogations, nous avons un Dieu qui est clair. Venez en grand nombre, Ekna Ministries, Ekna ma famille, Ekna mon église, soyez richement bénis. Amen et c'est final. Voilà, Bilenge Kititalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek Okomie, depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà élié. Radio Lokole Télévision 2. Pour s'abonner massivement. Wana na ba histoire moko ya bien vous les a vraiment mis ma leçon renseignement c'est vous s'abonner au CB. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende Tata Sadek na équipe mobile eza wana kaka mpona kosepelisa biso nanga na bino toza elongo. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Yamboto banda émission tika to pesa matondo na prêtre mboka na mboka sana ba kontinango depuis les États-Unis d'Amérique Papi Chibalabala ya mama nyota sokomi Papi Chibalabala jeune ya bien ya Papi Chibalabala
okomi apesa tala te c'est que bien un prince na États-Unis, je confirme papi Chibalabala mbote na yo na bosani te mama bibiche BBC Euno okomi mwanzami Euno c'est que bien 00 mwasi ya mbongo, ça c'est bien. Prophétie epesa makapa papa Simo Kimbangu vulusi Kimbangu mais tolandaki pe na bilili ya télévision na mikoleleki prophète oyo to pasteur oyo apesa ki pe prophétie atanga ki yango noir sur blanc ya na kotiki la Hollande. Comment est-ce que guerre à Ukraine et kokita en Afrique? Comment est-ce que Rwanda et kozala renverser ba outu ba kozongela pouvoir na bango? Comment est-ce que ba payer belé Afrique ba militaire ba koza pouvoir ba cha ordre? Comment est-ce que Afrique et kokoma ya solo Africa mtsomi Afrique ba kobanga susuti? Comment est-ce que ba payer belé Afrique ba francophone ba kolongola langue française comme étant langue officielle na bango ba kozongela ba langue ba koko na bango? Yaya États-Unis et kokabwana yaya Russie ba to ebele ba se pencher vers Russie na Chine ba ko sala monnaie moko oyo ko dominer dollar yaya ba professeur ba diko koksama landa Afrique. Le Rwanda connaîtra de graves crises sécuritaires et chute du régime, le retour des Hutus rwandais au pouvoir. En cette année 2023, il y aura mort des présidents en Afrique centrale et de l'Est. Les renversements de pouvoir en Afrique par les militaires et les rébellions se poursuivront encore en cette année 2023. La guerre de l'Ukraine et de la Russie se prolongera jusqu'en Afrique avec deux camps. Le camp des impérialistes avec les USA et l'Union européenne et le camp de la Russie et de la Chine. Beaucoup de pays africains se désolidariseront des USA et de l'Union africaine et l'Union européenne avec leurs institutions financières et leurs ONG seront fermées et chassées dans certains pays africains. Le temps du réveil en Afrique a sonné et la prise de conscience des Africains. Nouvelle ère au Rwanda et en Ouganda. Monde. Le Royaume-Uni ne sera plus royaume et naissance de république après le référendum. En cette année, le Royaume-Uni connaîtra une crise grave qui le secouera. Et lorsque vous verrez le changement de gouvernement en gouvernement, sachez-le bien que c'est le déclin ou la fin du royaume avec le dernier roi Charles. Les États-Unis seront divisés et il y aura des États qui n'accepteront plus d'y rester à cause de l'immoralité et les antivaleurs. Fin de la domination française en Afrique francophone. La guerre des Américains et Occidentaux contre la Russie sera transportée en Afrique, car beaucoup de pays africains se tourneront vers la Russie et la Chine. L'armée fera partir plusieurs dirigeants du pouvoir. En cette année 2023, le conflit russo-ukrainien risque de s'étendre en Europe avec beaucoup de dégâts incalculables. C'est l'année la plus meurtrière. Que l'Église se lève pour prier pour ce conflit. Introduction d'autres langues, là où la langue française était plus parlée, comme l'anglais et le chinois. La Belgique connaîtra une grave crise politique entre les deux communautés. Grand deuil en Palestine. Beaucoup de catastrophes naturelles, de calamités, de crashs d'avions, des éruptions volcaniques. Que Dieu notre Père nous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prophète Josué Eli Bouchir. Ba maman bakei kolela pa ya voici l'homme pasteur voici l'homme alobi yango na chair noir sur blanc ba papa misusu pe toyebaka valeur ya mobile pa ya mwasi. Oui, mwasi falalta alia alala kitoko lokola la femme à la taille d'une tige spaghetti mikoro la femme à la compression comme c'est que bien. Mais ndenge kaka tolingaka basi na biso bazala kitoko ndenge mobala lingaka mwasa ya kitoko okomona pena boedoki Nathalie Wanga Mitonga
petite oyo basokolaka 15 fois ya kitoko na bosalité Ruth Ambamba petite basokolaka 12 fois la journée c'est que bien ndenge papa koyoka kitoko soko zali kitoko ndenge wasoki mwasi azoko ngala kaka pe ndenge ba mama bayokaka mais okomona papa mususu maboko na ye makasi akendaka ta basala massage te papa mitika lokola lwambo ayemba tosala nini tolesaka basi biso bula moko pantolo kaka mboko na nzoto etoboka kutu e ayaya ba papa to lembisaka ba mama ba bengi Vasilom ba leli ba mama ebele ba benga papa Fiston sala émission pe pona ba papa to lembi na ba to sala occasion auto kolobela yango papa mususu komona eza na ba papa kutu mususu basaka na su emete a sokoli mai a ponga na t-shirt na polo moko boy na single ba papa to tsana seko esumeza combien et soumettre à combien papa mususu pona ko brosser problème ala miki ba ko brosser ka ndengo wana ezali malamu te pasi ya ko sakala te mama ka papa Fiston bon na kotanga comme mbali na ngai te mais yesa papa babongisaka okomona papa mususu akei na nzongo inene apangusi bien te omona bakaka eyosa na tina na sous-vêtement na ye to sokolaka yango oui tokobomba salite ya mibali na biso mais bino bosa rappel moi propre pesa rappel moi kitoko eke mibali nanga aza na ma propreté ayaya papa soko lingo lala avant olala outi musala otamboli par-ci par ça oye olali ndengo wana osokolite et puis na buto lingi fete salama yaya ekosala malamu te tango bokosala feti mais basolo ya mutoki soko bima ezali malamu te est-ce que bokomi mamuna oloba ba papa bokomi oh papa Fiston lelo sa contre ba papa boina cause ba papa te to lobi kaka ba mamba ba leli moko moi propreté et ça la moi bien talaka mobali mbinga aton sans hydroquinol ce ka tabola ba chéri ba ko ya mayanga est-ce que komi donc fait que c'est bien moi propreté oui propreté wana ezalaka ya libanda te ke bamoni papa boka bimi atambolaka na Mercedes atambolaka boye aza propre libanda mais na ndaku salité c'est pas bon ba papa to tchana se okomi omeliti otika kopo ndenge wana sokola mwa kopo na osonsa na ndaku sunga pe mama osungi mama boye sunga mama pe na feti na feti batu mbali ezalaka po na yo moko te yo lika yo moko sala feti osepeli mama sepeli te po na basolo ya mutoki ezobima soko yebi ke fete kozala fete na bouteille qui parlons pe RT et tu rappelles que le fete kozala ça ya ka brisque alors pour la préparer fete wala ya papa avant olala outi musala avant olia o sokoli o témoin déodorant pe bon mapeka ka desalaka et puis na se mapeka il faut ko kataka toujours zalaka propre est-ce que okomi ba papa papa okomi jour ezali to kosala une émission spéciale ngana mon ami personnel commandant congolais Anderson de Djobu to kobenga pena oh est-ce que bokomi pona kosunga kaka ba papa landa ndenge voici l'homme aleli pona ba mama landa il y a des hommes qui exigent aux femmes basa le chic mais oubliez que la femme a aussi des sentiments amone pe mobali na ye asa pe propre te yo wana kalisa te bango banzete papa ate manzako ya maboko mobali asokola amanzaka te manzaka za noir ozo mitun akataka jama bilanga metwana kine eza kini weza kine mobali pe abongisaka misapi kine oui ufanyi pe bazo bongiso misapi kine lemo pe madame no simbi mwa loboko azolulango loboko ekauka me alingi pe bajeawa kosimba moninga azozoka misapi no ezokisaka. Tu veux trop toucher et vous touchez partout avec vos doigts là compliqués. Vous les touchez, toi tu veux toucher. Misapezo Isaac, baloba naye baloba te. Misapi naye. Lingabaje. Na misapi nini? Crème à meya et comment? Crème à meya zalaka. Tout le temps tu mets aussi un peu de la crème pour adoucir la peau. Et ça peut cherter. Et ça se vend partout. Shalom, shalom, mon peuple de Dieu. Peu importe là où vous êtes, nous vous saluons, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Je reviens encore le mois prochain, je serai là pour ces grands événements, l'anniversaire de l'Église. Du 24 au 27 août 2023. Où que Jésus-Christ, notre Seigneur, sera glorifié. Emmenez vos familles, mobilisez-vous, soyez là. Là où il y a des interrogations, nous avons un Dieu qui est clair. Venez en grand nombre, Ekna Ministries, Ekna ma famille, Ekna mon église, soyez richement bénis. Amen et c'est final.
Dans l'actualité de cette édition du journal 9e jeu de la francophonie, la République démocratique du Congo a décroché une nouvelle médaille d'or en marionnette géante, ce qui porte le total de médailles à 26, 5 en or, 9 en argent et 12 en bronze. Au classement général provisoire de ce jeu, la RDC occupe la 5e place juste avant la France et après le Burkina Faso, le Cameroun, la Roumanie et le Maroc qui occupent respectivement la 1e, la 2e, la 3e et la 4e place. Le stade Tata Raphaël, l'un des sites choisis pour abriter ce jeu, est déjà devenu un site touristique pour plusieurs Quinois. Le complexe omnisport Tata Raphaël rénové force l'admiration et sans le dire officiellement, il est déjà un site touristique. Ce dimanche, plusieurs familles de manière inconcertée ont pris d'assaut ces somptueux cadres mythiques où l'accès, il y a plus de 6 ans, relevé de ces travaux d'Hercule. Les parents n'en reviennent pas. ezalaki pe propre boité alaki salité tala bana bana esengo kitoko todori nzamba za loku congolais kobosana te dépense avion on va mbongo ebele ezokufa poto ezoya na kisasa c'est-à-dire tozana kimia. Ces cadeaux qui portent la signature du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, suscitent des émotions fortes auprès de la population hier sceptique. Moi, je suis ravi de bana. Entrer comme compliqué pour Naïbang. Vraiment, j'étais très ravi. Ce qu'on côté dans la salle de jeu, même moi, je n'ai pas fait cette interview. Mais à mon état, puisqu'on est à l'aise. Et là, quoi, bijoux et aboy, tozanga qui tozui. Est-ce que tu peux garder en côté? En tout cas, de bonnes choses. Je suis très ravi. Même Baramassar, il a chassé. Vraiment, c'est comme ça. Nous sommes civilisés. Vous voyez que nous sommes avec les enfants. Tous alliés inquiétés. Nous sommes bien à l'aise. Sécurité, ça allait très bien. Nous sommes à l'aise. Toi, compatriote, qui n'a pas maintenant, tous les lucato escalier, nazong, c'est pour 14 heures, les gens qui va réclamer comme Yakolia. Nous sommes très bien, vraiment coup de chapeau. Les restaurateurs des circonstances se frottent déjà les mains quant aux recettes déjà réalisées. On va bientôt se payer. Donc aumeaneka azala asoma bien bemende zaki funke otela kitoko tozopanda kitoko tozopanda sema mindele tosanga do kitoko makasi. Ces lieux récréatifs est un bijou pour la République démocratique du Congo, crient les visiteurs en scandant. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, na kacha feme kuti feme la chassé. Pona yo omoni yango ndeni. Bon, soki kotala makambo tomoni na feme na chef francophonie. C'est risque na kangisa gouvernement mobimba ya Kabila na Kabila ye moko. Faut kangisa bango. Faut kangisa gouvernement mobimba ya Kabila na Kabila ye moko. Tala makambo tomoni na feme na tamukie. Donc tu yo comprendre que na mboka na biso zanga ka volonté. Tala Fachi Beton. Et le roi Sali. Félicitations Mokonza Mboka. Ba jaloux. Boulevard la kati. Ya fait mais. Donc ba jaloux nyonso ya Mboka. Mais pour la kati qui cherche papa. En tout cas Fachi merci. Il y a beau dit jamais vu. Voilà. Vous comprenez. En tout cas les surpris. Tala bana ne ba ostepeli. Oui bezate. Bosa bazunga na ndako ezate. Parce que maman tout le kaka wanga. Na minga lobate pour na moni na Congo. Voilà. Au biloko oyo tomoni oyo ezalaka te. Totofana mbula na mbula toko expérimenter makambo na ye na chombo na obima pe na chombo. Ah bon? Kitoko na uti stade do kitoko santé. Ah Fachi Beton. Moshe, yo pona makambo moni na veme olobi ndeni pona. En tout cas makambo nga nazomona oyo makambo nazomona. En tout cas makambo na moni bandeko wana il y a 18 ans passé, il a biso kaka esprit à haine, esprit à poison, esprit à séparation, esprit à moibi. Ah te. En tout cas na pesi merci mingi na mokonza mboka oyo tozana yesiko Fachi Beton. Na recommander maintenant je lance l'appel tous les Congolais. Ya kati ya mboka na libanda ya mboka. Biso nyonso to pesi mokonza mboka Fachi Beton deuxième mandat. Match ezati. Bonjour peuple congolais, botala awa. Toza na Maroc te. Toza pe na France te. Mais toza na Congo, na Gombe pété. Toza na 20 mai. Place au Bachegi. Place au gouvernement à 18 ans, il y a Kabila négligent. Bota Fachi Beton.
Ya to kobeta sika boyeli solo ezo pesa pasi ya kosaka la tête loksa kibino semaine passée comment est-ce que na Matadi na A15 elekaki mobali asa chauffeur ya track moi si na basaka na ndako femme légitime akosi mobali ke na ke kolala na matanga moko na quartier nzoka ke kolala na matanga te ake kolala epa ya makangu na ya chayer suka na ngonini akufa ki na ndako ya matanga eza bongo na chaîne na biso bibi shwana ezali na chaîne na biso pasi ya kosakala te e sili wote to na Kinshasa ya tokomona makambu na Kinshasa na yebisaka bino makambu oyo banda nango kala to banda komona yango te to banda ko sentir yango te po ezalaka kaka YouTube ezalaka te Facebook ezalaka te ba TikTok ezalaka te sika be komi ya boko mona makambu yo ka specialisate ka ezalaka komona kutu mama bakingani bakangena papa basongolo papa basongolo abala mama bakingani to mona yango kala eza ya sikate est-ce que bokomi akosi eza ya solo te eza ya solo no c'est que bien mbote na yo lisusu Papi Chimbalamba, hein? Un prince à États-Unis. Papi Chibalabala, ya maman Nyota. Au combien? Tu prononces un mot très bien. Papi Chibalabala. Ya maman Nyota. Na États-Unis d'Amérique. Est-ce que beaucoup mieux? Bande aux États-Unis, na suba déception au sakanate. Ya, tokobeya les hommes de sous pour les solo moko sous un certain rock. Amélie, maman ya Batou. $3,100 pour un voyage. Il y a aucun état aux États-Unis. Il y a les États-Unis, il passe le pays de Oncle Sam. Il y a ce qu'on a isolé à Beta. Yaka. Bambela Ombongo. On a besoin de pardon. Ça m'a dit que la solution a on a radé le collecté. On a isolé le lot. On a le soleil rock prochainement. Et ça n'a jamais dans la biso déjà. Ah, on a le soleil à Mama Oyo. Mama Oyo. A te kakanaye. Quelque part, to golobate. Mais papa oyo azayi pe papa bon marié beaucoup ya vidéo ezali mais moi je trouve vidéo ezate pour batiki mama bolumbu soko ça a besoin o me semble bika to na privé au mona comment est-ce que tondolo na balabala papa oyo moi si na ya ici akala ki veiller na robeta le solo kutu mingi te parce que espèce ngai mboko butu ko soit ba ma to sala ka angele leo to elinde ba papa papa lingaki mwasi moko songolo mwasi yango pa yebani bien mais ayebani na mama ya ndako te mais okoyoka ba voice kuna ba basolo ba na yebi mwasi yango ateka kasongo na gambela ateka sika boy ba yebi ba mama basala na problème te basala pa na problème ba papa de ba lingaka papa ki lingi mama wana bazala na bango so pe combien de temps on ne sait pas mais ngala comprendre makambo te kale sala ki soki mo papa robi azali marié au mona makango azo kima azo boya mais ba boya rapeka kate siko okuta ba jeune fille comme do azo jeune fille so no ngala lingaka kutu ba homme marié ba lombaka bien et puis ba zakana tamingi te bi ke façon mbangu pour grand pote mère azali na tiko sa ba vie na ngai donc bino bongo ba homme marié papa oyo moi ce n'est que qui veiller pour maman ça dit mutu ya losambo oui c'est vrai c'est ngara maman asala ka mutu ya losambo pour na simba famille parce que maman asala ko la premier ministre papa a le président si qu'on a premier ministre na président na asala ka musala belé na la kumba kamboka au combien premier ministre te est-ce que binte mwa datu pétrole c'est que bien donc maman c'est grâce à la mutu ya losambo pour akumba libota na ye très bien maman kenda ki losambo à que veiller. Mais moi je crois que maman oyo ayoka ide ba soupçon que papa akota kabas nandaku, papa akota mwasha nandaku. Papa peut-être ça dit na yebite, je suppose kaka. Maman kena ki veiller na ba 2h du matin, on ne sait pas. Maman zonga ki na kanai pour essayer que mobala koti mwasi awa to malaise kaka to nzambe ya mama salaki aya ko mona bakam oyo kaka. Parce que yo mobala na bakala mutentel. Mon bon la camarade c'est difficile on dit matin après on dit mais c'est maman bolingo c'est nini yo moko okanga bango flagrant délit est-ce que komi ezaka bongo te ba ça non to moni moi stayo ça la camarade do mo kuna ba mbela to moi stayo to mona kena mutu mo tel okondi matin motema pasi osala motema pasi mais kaka soko simba bango flagrant délit nde yo moko komi ezaka bongo te ba maman est-ce que bokomi maman e kozonga na ndako na ba 2 heures boyebi mama za la fongola
papa pe azalaka na fongola mama trop sire nayebi te soki asayebaki deja ye to ezalaka coïncidence afungoli boye akuti papa na mama wana en flagrant délit pasi ya kosakana te mama ngo mpe ozotali ye baluvambano ya kosakana te mama yo bongo na biso na baluvambano mawa tro nayebi te papa mpe azalaki na programme asi amelelaki mama wana babiloko babopikilaki bakokundu banzoto nayebi te yango bapapa mingi toyebiki bapapa mingi baza mpe na problème ya 3e lokolo est-ce que bokomi yango wana asengi na bino bobenga mama efe basolution na Suisse mama efe basolution akotraite bino pene ya kitoko est-ce que bokomi c'est que bien mama akota boye akuta bango pena en flagrant délit epesi pasi muta oloba wana tango mama akoti nayebi te soki mama akakelaki ere wana très bien toningani mama azelika oyebika ere ko bakadoki orgasme komi déjà koto papa pe do maman koto orgasme koto papa pe azoko yambala moko est-ce que bokomi c'est que bien donc moment ezaka difficile pour la séparation même la koti boye bango bayaki ke mutu akoti me baboko tika nanu balingi nanu basilisa nanu moi quelques 30 secondes wana et puis basisa 30 secondes wana bayoki moi bazabe fefele allez maman wana asutuki ale mama koto yokolo mobali abeleli ba voisin boya ndoki na ndaku nanga boyebika adezalaka ale batu pa yakate baye papa tuila mwisi ya zaza papa yo bongo na mama yo kaze muto bakaso kimi supo maponi papa okimi pona nini pesi pasi ya kosakala te baye wana mama sikoyo yokolo mobali abimi yo na kosala eloko moko te ozobanga te fa o marié mobali ya mutu boke na tana hotel mo songolo te boke na teska boko pakala te kaka na ndaku na lit conjugal na mbetu o yanga mama yoza demo do video kotala ngape poisson na kufi mama na kosala eloko moko te longola ga tika loka nde babota Adam na Eve mama tika la Adam na Eve ya weba ba onde zalaka baba nini soki bakangi yo na mwasi ya mutu atozalaki maître les mabe okokita mapeka soki bazio na mobali ya mutu atozalaka bunduko makasi yo mama engalisa yo na nzero balekaka te okokita kaka il faut voir degré ya mama wana aosenga bolimbisi ngepesinga mawe no keli mama wana mawe basa ndengo te mama abi na sali mabe abandi kolela na sali mabe bolimbisa ngai na sali mabe na kozongela susute o sali mabe mama olinga yo kala aussi salon ma posa na yo et puis ya kosenga pardon moko peut ko na maman te a foutre papa pour papa bazaka na insistance moko peut-être maman oya bana ko boya na ye na ndaku na yo na ko ya te tala moi ça yo ka papa te y a pas de souci moi c'est dans que na éveillé akoya tongo y a pas de problème akoya ba 5 heures yo déjà ba 3 heures 4 heures ko bima déjà mais tala siko nzambe na bon sa makambo ya nzambe ya mama asali aya kozonga yango na sakabino mama mwasi ya solo la femme de promesse mwasi ya mabondeli mwana elaka alegisaka te losambo ya solo efutaka est-ce que komi losambo efutaka ya losambo epolaka te nani yango okosa biso studio tosalaka mwa acapella wana ekoma générique na biso mpo losambo efutaka est-ce que bokomi mama na biso swag na Suisse okomi mama swag ozomona na te yo bongo nanga la Suédoise télévision mbote na yo ozomona na te la Suédoise mikolo oza bien c'est que bien tobo sanité maman Janine Mondonga boza ebele boza tous ensemble wana tala on est ensemble moni awa na radio lokoli ezali famille to kutani to swanaka te to fingaka te to betaka masolo pona kosungaka communauté pona konuire te yango yaya so na lisolo kobombaka te yaka kopesa to beta yango esika ndekwa kweki yo okoya te ndekwa telema mwana mitu to beti solo mama oyo boy peut-être yo muto otala ngai osala ka pe yango ezala ki boy okoyi pe kotika to yebi ndeko moko songolo yango ba chaque fois yaya to partageaka yaya okoti ote j'aime pour la protéger émission na biso tu j'aime au liker vidéo pour protéger émission na biso et puis au partager na la plateforme nyo surtout yebite partage na yo ekosunga nani esika nini est-ce que okomi c'est que bien là nous profitons pour saluer notre sponsor officiel Michael Josh depuis les États-Unis d'Amérique ya brand ya sika et bimi tala ndenge mwana ya mboka a otombo na bendele na mboka na biso ya bapaya est-ce que bokomi
est-ce que bokomi yaya yo linga mvoatu kuvuata olataka griffe nini olataka nani ba olataka esa ba paya yaya so lata ya mwana mboka to linga kapete ka loko fele yebsa Mike Josh apesa nga ofele te somba okoti na site kuna omoni nyonso établi wana oponi osala ngo besoin ofuti yaya na mbongo ofuta e okena douane bakoya kotikela otina ndako na yo ozala na Europe ozala na Amérique na Afrique partout bakoya kotikela yo bandeko oyo basosala ba commande bosomona ezokomela bango bapesa ba témoignage ebele po ba misusu balingana bango TVT me bato azokozwa combien pour na super wax ezalaki na $95 pardon suka nango lelo dimanche. Donc so ngo somba pesa commande leo na lombango pa Michael Josh so comme le lobby lundi et so ngi nango na prix normal auto loba kité mais attention na prix normal boyeba que Michael Josh azali le seul oyo oteka ba super wax hollandais na moins cher so ok na Château Rouge ok na Matonge okuta ngo ba 105 busuku ba 125 dollars musuku ba 125 euros musuku ba 105 mais Michael Josh a toujours na 102 103 baluara wana est-ce que komi kitoko mwana ya mboka Michael Josh yaya area ngoyo okomi c'est que bien mama wana tangu akangi ba ondengo wana abeleli batu bakoti na ndaku boye nakangi mobali na ngai na mwasi oyo batu mwasi to ebi yo osaka mwana mwasi malamu nzoko to akade boye vraiment sala kama boye ndenge nini babimisi mama wana insista bino yo faut kataka forme il faut bima mutakala na osala loko mokote insistance bébé ke doki mutapeli comme le kola apoli ndeka poli mafuta parce que ndeka mafuta osala nini. Elle était obligée à kata forme, balongolier forme, atika nengo wana abima yaya image zali, soko lingi image on a privé, ba bimisie na balabala. Siko epesi pasi nini, tanga bimina balabala, oh talaka la butu ero ba 2h du matin que les 3h, ba kada pe basongaka. Maman ando ke nanzela bwe. Ah! Ba belela ye ndoki bokanga ndoki akwa ila lupangu awa. Tangu mama wana baliko kimofo kimat akela la bri. Nkuba o mama wana zwaki suite na ye tokoloba te mais soki bapesi suite tokozonga mpona mama oyo pasi ya kosakala te tala yaya tobeti solo oyo mpona sentiment te mais mpona kopenie yo kaka totalisaka bino makambo eleka na mokili ngai ezopesa ngai mutu koswa bamama mpona likambo plaisir ya 5 minutes 4, 3, 5 minutes, t'as la d'unité à eux et baby. Bon, moi, signose tout et baby. Au t'as la peu, bah, démarrer tout, KO. Asa pour Abukolo. Bah, démarrer tout, KO. Bah, chaussette coûte kosa. Mawa trop. Mais pour la nini. Est-ce que maman n'a dit que maman wana denga liwala aza célibataire na éviter so aza yemo so pas veuve na éviter akosa ngambali te papa asa ba oyo kama asa ba koli mondam na éviter pour la crise moya ki Congo mais ba démarrer déjà ça okende pe doki akosa ngambali na ye est-ce que maman oyo aise mobile na ye ke wapi ye pa akosa mobile na ye ke veiller to est-ce que mobile ya ke wapi so on a mobile siko tala siko dinité wala ouais si mobile OK peut-être veillé OK sika mo songolo mais ba yoka pour vidéo bimi ba filmer ba filmer moi sto mutakala ba kangiye na mobile mususu a flagrant délit na lit conjugal ya mariage ya batu tala quel déshonneur de comment se déshonorer mobile na yo non c'est mobile mais bas na bana okocha bana wapi ba mama sala botika ko o papa fista peki soki ndumba te na peki mutu mo te eza vie ya mutu awa to yaka ko peigner ko talisa yo le bien et le mal mais comme nzamba loba to ningara mingi to conseillaka yo opona bongo le bien tala za côté du bon côté boyebi ba tout le roi va aux États-Unis le roi mboko aux États-Unis so comme tenga comme mokonzi président consort batala ka oya sa batala rapper ba parents na ye background ba parents na yo ba sala nini tala ko ba so ça venir à bana lobi awa aux États-Unis moi comme président parce que maman na ye bakanga na lit conjugal ya batu ba bimisa mutara ba bela ndoki au bébé c'est moi la carrière est-ce que vous commis na batu oyo bo lera batu mbongo aux États-Unis le pays de l'oncle Sam to kozongela awa yo rock aller sum mbongo to kozongela awa bo za pe les États-Unis bo so bébé sera caché judiciaire ya bana bino yo okokende bana ba otikala etikali mabe ndeko oyo
oyo azoki mbongo ya mama bato ya BBC tolosaki émission lobby zongisa mbongo yaya nayebi kolanda biso koma papa mosusu nani ekoya wana papa Jacques je crois hein? Zongisa mbongo ya bato $26,000 ya mama na biso bibish oyo zwaki sinon te mabe ekokota yaya papa na benga ki oyo ya mbite makabe comme na niveau mosusu déjà aux États-Unis mboka ya loi au signer peu de charges au reconnaître yango yo fungoli compagnie ya lokuta après avoir kozwa mbongo ya bato aux États-Unis keba papa benga mama bibish à l'amiable bo solo la o toloba kité tolobi partager émission bo tindela papa Jacques wana émission oyo ata suspo mabe goya o toloba kité na boya ko papa Fiston kende ko bongo la bendre mama bibish na robonde na ngeni area ngonga na zo robonde la papa Jacques luka mama bibish bo solo la à l'amiable à la congolité songisa mbongo na ye nyoso oyebi yango na États-Unis soki osali mutu musala esimbite mbape ko mbongo sala musala esimbite bazongisa mbongo nyoso est-ce que oyebi soko oyebi te na informer yo okomi hein lisolo ya ndeko rock pe ezoya susu obetango semaine prochaine yaya okomi tala lisolo ya buke ya mama oyo tobombelaki yo mama oyo babeleli ndoki po bakangi ya flagrant délit na mbetu ya batu mama bangaka pete hein bobanga te ba jeune fille mikolo yo bozo ko banga te botika makambo wana biso kaka ba homme marié bino bongo ba homme marié kasi lelo ozola da homme marié ata na mwasi na bana ye ozo ngota des autres na foyer kasi no bien pour bala te tangu mutako ya pacha des autres na famille na yo okoka ngo lengi est-ce que bokomi hein est-ce que bokomi tala mama bia papa Fiston baloka biso lisusu okotela biso pona papa awa te to sa au milieu du village to solo ba oyo ezali réel est-ce que bokomi tala lisolo ya mukuse oyo to yenga to lakisa yo ndenge mama oyo asali bosoto mama oyo asali bosoto mama ya mukolo ba ya kokanga yo na ndako ya batu bon to supposer lokola kaka est-ce que bon mama wana yebaki te papa wana kosaki yeke abala te abota te po bana poto masaka ndengo wana tanga ke kisasa ke Afrique akosa tu sais oui c'est vrai j'étais marié avec ma femme mais on a divorcé bana papa na ye je reste seul konso na ko luka moi signo so wana ka pona tondolo so ka sale tondolo tout la muisi ya zaza est-ce que papa wana akosa ki mama ya batute ke na sanga moko moi sanga ke na pa na ya akimanga tango mama bato aye ayokuta na mbiskadi wana bakati forme pesi mobulu pasi yaya o tolobaki te tolobi ete ya bino hein. Merci na réalisateur ya émission oyo Chris Larise Pelende, merci pe na assistante na ye Winnie Larise Pelende komi c'est que bien. Merci na coordonnatrice ya chaîne oyo Mama Rina Umbi Larise Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage. Est-ce que bokomi Nathalie Wanga Mitonga okomi c'est que bien. Portez-vous bien. On se retrouve prochainement. Tikana Sukisa na kovali sabongo Papi Chibalabala. Ya mama nyota aux États-Unis. Combien? Est-ce que Papi Chibalabala? Ya mama nyota. Yoki. Ngapena yoka. C'est que bien. Portez-vous bien. Chap chap. Et tchara. Radio Collectivia Fiston. Tous abonnés massivement. C'est validé. Tolobela bakambuya Mike Josh. Bon, que compagnie, brand, marque déposée, ya sika, ya mwana mboka, oyo asali pour la kotombo la bendele la biso na mboka ya bapaya. Ya, auquel États-Unis d'Amérique, okokuta penadoki, et c'est que ba classe penadoki, ba brand, ba marque déposée, okuti songolo, okuti pakala, okuti nanibe, Mike Josh pe ezali wana. Na yikolo baboye. Bande ko belé ba ali ko benga boso ko benga biso ma pesa biso numéro Mike Josh derrière numéro so le kayangwa bo numéro Mike Josh yangwa ta to ba numéro ezali wana bon ko benga oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail mais ezala ngo simple bandeko site yango wana yo kotigara na site soko lingi ko somba oli ko sa commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyoso tout yo kotigara na site bandeko site yango wana to site yango wana okotigara na site wana donc okota site e ko pesa oboyinde bo moni ozo mona wana comprendre site yango wana okota na site Mike Josh OK côté ya
ils ont trois barres na droite, il y a téléphone na auto écran au côté on a marché au tali article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya ko sakala te nyo surtout au on besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage ya ba sac ezali au sac oyo Mike Josh ba ngai nyoso ga radio lokole voilà pour la papa ça qui prenait au taper laptop vous comprendre au laptop dans laptop appareil portable quoi voilà ça qui oyo Mike Josh ça qui kitoko boy voilà ça qui Mike Josh nyo sorti ko linga kotaka la site wana komona yango saki oyo Mike Josh et silika kate voilà na saki bino doki Mike Josh voilà ba montre ezali ba montre siko boye ya toko changer ba montre le quoi na filmer montre oyo Mike Josh et ça ba ya to kata ngona ba sachet azoki acteur ozomona to kata na ba sachet ya to mettre dans le solo to continuer information tire to ba sponsor po ezali non sponsoring mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya ba misusu ba meka ki mesimba kite voilà to attendre ngwa to bonga session na sima voilà montre oyo eza waterproof waterproof à l'accident c'est à dire que montre oyo na la tango boye na ko so ko na piscine na ko kota na mai na koti na mai pena boye na koti na mai montre oyo ekobeba te ya montre ni lataka so ça qui a griffe à mundele ya étranger ne mbango griffe wana ye soki nini soki songolo parate ya Mike Josh ya mwana mboka montre oyo na kodina na mai na sokolo na piscine poka to na hiver so to na été bobonga na plonger na piscine na moni montre pena ngoyo ça ebele ya kota na site wana kota na site commander soki o comprendre te benga Mike Josh numéro ya ngwana obengi ya ko benga ete pona osenga musala et puis passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pona makambo benga makambo sute benga ka pona oyeba ko sala commande na yo pona commande obengi pona commande so comprendre te so possibilité o comprendre ezali so ko dans site o komona nyonso tout ezali noir sur blanc bandeko ya na ba lunette Mike Josh comment dire comprendre est-ce que vous comprendre lunette Mike Josh ya nyonso tout o sala ngo besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko to supporter te ya biso na bango différence yena c'est pas la ba défilé de mode ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili ba pasteur benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio loko to ko lakisa o ndenge nini yo benga ko benga yango te pona ozwa ofele na talu mukie kota na site sala commande ba mission so zakala kisasa sala commande to sala wapi sala commande kota na site wa to telio site ya ngwana kota na site tala ba article nyoso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa ya to na ma précision mo mukie pour ba kamu etali ba super wax hollandais na ça gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya ba actionnaire na Visco baby Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande yemoko Mike Josh asa na États-Unis mais asa actionnaire problème te alors bandeko babenga kebele bandeko mso ba pesa commande on a besoin il y a 10 pièces on a besoin il y a 15 pièces et ça la maboye boye ba ke et ka ba prix de gros alors prix de gros on a pour na Mike Josh atekela yango ba ko ya ko tikela yango tina ndako na to na boutique na adresse au pesa et c'est gagné na yo oskokuza 50 pièces seulement bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement et ça quantité moko industrielle pour prix à mukie wana batie et ça pour na baso mango soki osala moya ko so mango te bandeko soko pesi order wana to proposola ki yango oko pesa na yo order na yo pesi commande il y a 5 pièces il y a pièces boko il y a 10 pièces il y a 20 pièces boko zelati ekoka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco
Et puis, ben, qu'on livre DHL, s'il vous plaît, une adresse au yo kopes. Est-ce que vous comprendre? Ce que vous pouvez commande na yo, na lingi na 10 pièces, qu'on les late, qu'on va ngate, et qu'on y a pas ça au délai, au 10 pièces de qu'on y a. Ce que lingi au zoango dans 2-3 jours, 50 pièces, madame. Donc, vous en Europe, vous en Afrique, en fait, na Belgique, na Espagne, na Wapi, partout, na Congo, na Angola, Bosanga, surtout, il y a Congo, Brazzaville, vous avez Ramaputa, maman, il y a Congo. Ok, ndaka lomé ko somo mapute ouais ça mapute ya Hong Kong. Auto en anglais fait fake originalité. So mbatekla ba super wax original na Mike Josh. Bo sangisi muke bo pesi commande bo ko zo yango te o to loba kité to lobby. Ils appellent na Mike Josh. Moi na mboka zo tombo na bendele na mboka ba paya. Te c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision des chefs de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako ça la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur à avion. Benga Mama Charlotte n'Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.